bande kunyo so obo mesana kolanda site na bino apanda sango Congo pour na kozabino tamingité to solo là déjà ezaka ba nouvelle oyo to komela bino wana pour l'élection. Alors pour l'élection to yeba ki biso nyonso biso banso champion Chura biso banso to yeba ke élection ezabongo le 23. Élection ezabongo le 23. Tant que tu l'élection le 23 tu yo komona ba machine eziki. Oh ba machine eziki. Ba nyonso bandimi machine à vote eziki, machine eziki. To komi même pas na date. Auto za kozela. Le 23 même pas la date. Tu veux que ça soit une nouvelle qui va changer date. L'élection est sur le 23 T et commis le 30. Est-ce que Kouloutou Magela. Faut pas qu'on s'arabie sur la bouille. Oui, ça veut dire politique, il faut marcher comment? Tout le monde politique, il faut marcher n'engeni. Jimmy Bofosa, Santa Jello, Casa Diabramo. Tolito yeba. Politique, parents, politique, ils ont le kuta. Mais ce que le kuta, on peut se tokoli. Tokoli, tozo yeba, mabena malamu. Mais na mabena malamu, tozo yeba, mais bazo kosaka biso kaka. Est-ce que vous trouvez ça normal, Marie-Louise Mboyo? Hein, Kouloutou Magela? Bazo kosaka biso kaka tozomona vis-à-vis ba kosa biso. Bani ne ziki oh machine à voter ziki même pas trace. Ba si machine à voter te mais to comme biso ba pousser élection. Siko est-ce que les 30 wana vraiment vous assurez aux ala. Tala siko yo le côté ba congolais. Ba bulletin de vote wana partout ezanango. Kaka na ville à Kinshasa des zati. Il faut commander samedi. Est-ce que vraiment na éviter to solo na solo na bino bandiko na bolanda ngai na minute yo. Ça fait honte, ça fait mal. To éviter mboka ngo Congo. To éviter ce qu'il faut to tambusa et tambusa mana ndenge nini. Bazokosa biso kaka bazokosa biso zo komona miso kofungwama to éviter siko les 30 wana en plus baponyo talaka les 30 bato ba fêter babonane na bango les 30 wana to éviter ozala ndenge nini poto moni aussi basoda bazokota kota to moni mama na bato moko ezokota basoda. Tout est publié. Basoda na bazo ko sala nini bazo kota wapi na mboka nini Congo po baya ko bundisa banani. Est-ce que na mboka na biso ya Europe otozali ba date ya ba vote si ba changer yango to ba changer yango nanu te. Est-ce que ko changer date ya vote eza permis ou pas? Faut yeba. Tout faut à la cala bamboka loka ba Afrique ne faut makamongi salama. Donc banda tout ce temps là élection zaki préparé. Tout comme le dernier jour J-2. Jour J -4 ezalaki bani neziki. Ba machine eziki. Le lot comme jour J-2 va pousser sur l'élection. Olivier Bila. N'a évité Olivier Bila. Faut pas qu'on s'habille sur Kaboy. Boy bisangana nous. Faut pas qu'on s'habille sur Kaboy. Vraiment, n'a évité hein. N'a évité Mbokango. Et comme il a encore le goût d'attendre tata Mobutu Zalaki hein. Tata Mobutu Zalaki. Santa Tomoto Mbele, to comme mon angoa. To comme mon Santa Tomoto Mbele, vraiment na évité bande konangai obola ndanga na minute yo. Biso ba to mesala ko ba makambo te mais ça fait mal
tant tozolanda soki Corneille Nanga azopesa mitingi wana et puis alobi na ye kutu aza kuna tina kutu botu na ba question te po c'est alobi o ya alobi ya mwana alobaki mais le quoi ba congolais pe baza pe ba tetu ba poser quand même quelques questions hein? C'est ça Mami Eugénie vraiment mboka na biso wana to éviter et ko changer mon colonini et il faut tout ça la kaka na esclavagisme ndenge to za wana misale za la suna mboka wana te mukonza mboka pa li kolongwa te akangami kana pouvoir akomine lokola président Mobutu akenda kosukela wapi bandeko na ngai hein président Mobutu akenda kosukela wapi lelo président Mobutu akundama mabe na mboka Maroc vraiment tata Kabila tikela pe moninga ko mama Françoise tata Kabila tikela pe moninga zo pe poste wana pe etotala pe mboka ngo nini kotambula tata Kabila so zwaki nyonso ko ekozwa papa kende na yo kaka hein kende to boy ko finga komba pe to kobunda ngo na mafinga te papa Kabila tata Kabila Kabange nazo pesa conseil tata Kabila Kabange mbala liboso na s'adresser na yo tata Kabila Kabange vraiment yo ke là-bas na Congo mawa ata ko yo zala kano congolais te eyebani na mokili eyebi ki ozala kano congolais te mais okambi quand même okambi quand même mboka wana pendant temps o okambi mboka wana tata Kabila boyokanaki élection le 23 temps ekoki mandat na yo esili tata Kabila tikela pe bandeko mosusu ndeko Fayulu nde tozomona ndeko Fayulu nde tozomona mokili ezondima ndeko Fayulu ngai te men mokili tozomona mokili ndenge ningani pona ndeko Fayulu atambula bwe ba blocage na ba blocage hein Edgar Mokonzi Vision News TV ndeko Fayulu atambula bwe ba blocage na ba blocage pona nini kaka ye pona nini kaka Fayulu balobi pouvoir et outil pas ya peuple ndeko Fayulu azani pe na base te azaki pe na base te base ye kaka base ye esalami hein papa love base ya Fayulu ye kaka boye Nzambe tanga asala makambo na ye ezalaka programmé hein ezalaka zarti vraiment Kulutu Majela tala kutu bapekisinga nabenga ye tata nabenga ye nani Ida bébé merci Kulutu Majela biko benga ye tata te Shuna Kabaseli pasi Kongola zomona tozo tindaka kaka to tindaka na mboka Kinshasa mukolo nini pe to kotinda lisusu te baleki na biso kuna na Kinshasa babanda pe kosobaza pe misala babanda kosala po biso pe to pema na mboka Europe hein sisi kakuna chaque jour kobenga Guinée kafuti hein frère Gédéon tangu nyonso téléphone hein tangu nyonso téléphone bandeko na ngai ekosila mokolo nini makambo oyo nyonso wana po baza nango te na mboka Kinshasa baza nango te biso tokoma ba parents na bango to ndimaka te tokoma lelo ba parents ya ba Kundomba ya ba Antoinette ya ba Sisika to ndimaka te lelo potindi moi quelque chose na Kinshasa esungi pe to ndimaka te tukase kaka ba parents ba kobokola biso ti mokola suka vraiment pasi Kulutu Majela lobia wa blocage parce que le pays n'est pas indépendant pays Kulutu Majela bon indépendance auto zo wana ezala la valable te Kulutu Majela ebisanga nan hein parce que pays est indépendant n'est pas indépendant est-ce que bon indépendance est-ce que indépendance auto zo wana ezala la valable te
vraiment Maman Espérance Mutuku vraiment pas si na ebite so bolanda ki discours ya Corneille Inanga soki colonel Inanga soki Corneille Inanga bolanda discours na ye toujours ba raison na mboka Kinshasa toujours ba raison na mboka Congo. Pourquoi kaka ba raison na mboka Congo nanu ba annoncer likambo moko te salami mbala moko makampe sili toujours ba raison tozalaki ya tovandi boyo batumbi ba voiture na bango kuna bakosa biso nini machine eziki président Dios ba machine eziki lokola biso pe ba congolais toza pe bato toyoka biyoka ole to vérifier to memi kaka sango ba machine eziki élection ezate ba machine eziki après combien de jours stratégie changer lisusu tolongwela ba machine eziki tozongi sikoyo élection poussani comme les 30 sikoyo eloko nini pousse élection botu nanga nano ba bulletin de vote wana ebité comment liboso zaki machine ezozanga sikoyo ba machine ekoki sikoyo komi makambo ya bulletin de vote ko kamwa mboka lokwa Congo RDC yango bandeko musu bakoma na baope bangolais bazana baope la raison. Oui, bazala baope la raison to kundana bangolais te so mboka la biso pe moi désordre ya lifoto ndi marango so bandeko musu bakoma na baope bangolais to buto to tika bango bakoma ta bangolais peut-être kuna bazo avancer mieux hein biso na mboka Congo kaka boy Serge Mbemba kaka buzoba na buzoba kaka ba problème ba auto mon conseiller Evry kaka ba problème sur problème problème ngo aussi la mukolo nini problème ngo aussi la mukolo nini mukonzi akoya mukonzi sika na vision ya ba congolais mukonzi sika bazomona za Martin Fayulu eza boyete bandeko nanga peut-être na lobi mabe o tozomona o tozomona biso tout omona liboso na biso tozolalela Martin Fayulu les autres je sais pas vision nga azomona vision ba congolais za ndengwana alors Martin Fayulu toto kibo mama tro oui makama mboka ya musoso lango pesa kanda ya omona batu musu bafingaka na pesi bango raison bandeko mususu asola makambo abandi ko finga quelque part to pesa pesi les unes moins raison c'est les unes ont moins raison par rapport ya ba comportement ya boya na mboka RDC yango ozomona ye mo ba moni be politicien ba sasiye kotoyo pona nini pona ba biloka boye biloko kaka ya boye biloko ezala ngo je muke mukonza mboka sozwaki mbongo ozwi mbongo osali oyo kosala tikela baninga mosusu mpe place basala mpe oyo bakosala bolinga kotika te vraiment nga na koloba mingi te juste conseil ya monene naolinga bato mayele bameka kulutu majela yo oza wana ozolanda ngai est-ce que esi esalema na mboka moko boye batie date élection et puis bachanger yango kulutu majela na ozela eyano na yo soki oyebi date ya élection batie bato nyonso mokili mobima bayebi ke date eza le 23 et puis bachanger date et bapusi yango soki esalema kulutu majela topesa bango raison mais soki esalema te eza mawa mingi bamboka lokola Congo na biso toyebi te mokolo nini bamakambo yango ekosila tozaka na mboka ya badictateur nde baodirige biso badictateur soki alobi boye alobi kaka boye makambo wana ezalaki na ntango ya Mobutu o ndeko ya mutu ya mais tozomona ezose répété nango ese répété nango toyebi te banani bakoya kokangola Congo banani
banani bakoya kokangola Congo. Vraiment Congo na biso charmante, Congo na biso, Congo ekolisi biso, Congo to bandi Congo ya ba couper ya ba petit bateau. Biso toujours chance ba para ba la biso ba petit bateau. Hein? Biso to viva ba Sedek. Ba on memo penza na ville. Ba sombelo petit bateau, ba sombelo ba velours, ba Loïs. Est-ce que lelo mingi bazola ta sous Loïs te ba komona ta Turquie. Turquie ça na bilamba mais tango na biso ki Loïs ba Nike ba toi qui na jean moko boy ba de la vie kutu te toi qui na ba makine soki makine jean moko boy ki so makine hein Dede Jasko okito kasongo pasi Congo na biso Dede Jasko yemba ta mwanzimbo pona Congo s'il te plaît boyemba ta nzimbo pona Congo ça la bien na ya kuchape ta voix et ça la bien Patricia Kandolo merci na sepela mingi ta na monaka vena biso adio Salemba a défendre mboka azo défendre aussi ba artiste et musicien Dede Jasko bolanda ta via Dios na sima kota malembe ko tshaketa poa parce na mona pene taza soutenir taza yemoko mais ngana landi na sima na komi na ngo tshai poa kulutu manjela vraiment Congo na biso il faut toi na posa kozonga na Congo na biso toi na posa kozonga ba makambo nyonso ya mboka Congo ekombaka na ba difficulté o luka papier boye difficulté o sala boye nyonso ekombaka pasi vraiment toya pona kofinga te toyende pona kosolola kofinga mabe makasi to solola babi mokili salama na liloba ko s'adresser même na mokonza mboka ezaka na liloba na mafinga te bon eza na réaction ya mutu na mutu oyo akoki koleka aloba mususu akofinga na ye mususu pa koteya mais nga concept nanga eza mafinga te eza nde lisolo kosolola yango nga na senga kaka na mokonza mboka oyo toyebi bongo président Kabila vraiment bo respecter ntango bo respecter temps ici et PCMI temps et belemi le 23 oyo élection ezali toyebi te ekozala ndenge nini na mboka Kinshasa parce que tout le monde va soda va comme kota par-ci par-là ba arme comme kota par-ci par-là toyebi te ba soda na bazo kota pona kosala ni na mboka Kinshasa peuple congolais pe azakale pe na minduki te sikoyo ba soda ba uti soki tona ba uti soki wapi bazoya na Kinshasa po basala nini wana bokomi ko créer guerre civile bokomi créer guerre ba civile na ba militaire na ba militaire mais nzambe a confondre masolo oyo nzambe a confondre masolo oyo vraiment mboka na biso Congo ka ndenge tutsaka wana mabondeli ndenge tolobelaka mboka wana fo ekangwama ekokangwama mais bilomo boyebi tango babandolo bakake toyebi ndako kamonoko kaki Nicoletta la puissante boyebi kaka bino moko ti ba o bozo bimisa bilongi na bino na bandenge na bino soki lelo oyo mbongwana toyebi ndako basala bino ko opération bayebi ndako bon toza wana te merci vraiment souci nanga ezaki mingi
bakonzi ya mboka na biso, bakonzi ya mboka na biso, boyeba kotia makambo na bino na ba ordre. Quand bolobi le 23 tango bo changer ba date wana ezo pesa lisusu peuple congolais kanda. Peuple congolais komi ko tomboka par rapport ya ba réaction na bino. Bolobaki machine eziki esili na mpe Chikose Mazembe to komi lisusu élection komi na ne komi le 30 toza wapi toza bana mikete po bosaka na biso tozo mona o nyoso bozo linga bosala biso mais eza pasi mingi pasi eza makasi vraiment bandeko na ngai o nyoso bolanda nga na minute oyo naza ba regret mingi par rapport ya ba comportement ya ba konzi ya mboka Congo ndenge bazo memela mboka Congo vraiment Capitole contrôle le monde eza pasi mingi yango kanda nanga ezaka ke na s'adresser na soki colonel Inanga oya wuti ko pesa message que élection eza lisusu le 23 t mais le 23 wana bobi ke peuple congolais aza toujours na position il y a le 23 hein la friandise Sylvie Kake c'est la friandise le 23 wana peuple congolais aza déjà prêt ya ko kende ko voter mbala moko babaloli makambo et comme sous le 23 t est-ce que le 23 wana ekozala tout ekozala te le 23 wana vote ekozala tout ekozala te kaka ndenge ba pousse le 30 wana to yebite est-ce que Martin Fayulu aza d'accord nango est-ce que Félix Tshisekedi aza d'accord nango est-ce que bandeko mususu baza d'accord nango échanger kaka ndenge wana vraiment eza pasi mingi mingi ona kwa salu na mpoko lelo eza penza yango wana vraiment bozala connecté branché na panza sango ya Congo eza bongo chaîne na bino eza bongo site na bino eza bongo ya madova eza bongo télé na bino eza bongo tokoloba nini vraiment contrôle le monde na éviter eloni tokoloba yango na senga na bino bo s'abonner na panza sango ya Congo bo s'abonner Nicoletta faut s'abonner na panza sango ya Congo obetika panza sango ya Congo o abonner ou s'abonner parce que tant on s'abonner ba mabanga no pamba na yebi kolela mabangati la puissante Capitole contrôle le monde faut s'abonner na panza sango ya Congo bo s'abonner vraiment bo s'abonner ça la bien Madame Madonna merci vous s'abonner na panza sango ya Congo et nouvelle chaîne aussi pour les abonnés 5 étoiles de love 5 étoiles de love vous s'abonner aussi na 5 étoiles de love 5 étoiles de love et ça moi na ya panza sango ya Congo vraiment na osenga na bino bo s'abonner bon nous avons information il y a bien la source vraiment mingi ya kolobeza te maman Eugénie maman Paulina Dimbu MK Muswahili vraiment na pesi bino bambote place bozali Jimmy Bofosa Santa Jello Casa di Abramo merci Geni Wara Masamba Yama Yuyu Nakata Viri Châtillon merci Madonna Lemba merci Bénédicte Mazola merci vraiment lelo na yaki na solola mboka boyebiga mboka ezosala pasi mingi komona ba blocage ya Martin Fayulu banzela miso zotambula kaka bakokoso na bakokoso yango babi o nzamba kangi mutamukila akoki kofungula yango te donc Martin Fayulu to c'est la résultat na yo makambo ekele bien peuple congolais a pena sima na yo peuple congolais a sima Martin Fayulu na ba artiste et musicien bandimi ko soutenir Martin Fayulu c'est que bien biso pe ba chroniqueur na habité et biso tuza ba pandisango to solola ba réalité o tuzolo on azoloba yango nazomona en face nazomona ke bato ba soutenir mingi Martin Fayulu surtout en Europe ba soutenir mingi Martin Fayulu
ba candidat baza ebele mais so na tika Martin Fayulu pona zomona banzela na otambola na omona ka Martin Fayulu vraiment naza mutu ya Martin Fayulu te mais oyo ezomonana yango tosolola. Merci Bénédicte pasi makasi ezaka pasi so pe tovandi kaka mama to bando solola kaka oyebi masolo mpe sengaka eza na mwa temps pour biso to bato toko dépasser ba 1 heure du temps te 2 heures du temps te pona solola kaka na bino bomona sikoyo ke na komi nanga kodekone po tozomona yango moto mosusu banda live na ye 3 heures du temps 4 heures du temps ezalaki masolo na début ezalaki kitoko na katikati abebisi masolo yango foto salela mwa moke déontologie ya mosala yango tozala ba limite na biso ya kosala ba émission na biso soki 30 minutes soki mwa 1 heure parce que ba dépassement ya batemps ozolembisa na bato baolanda yo ozolembisa na bato bazolanda yo émission yaki na impact nango mba moko eke nango mai. Ouais, Dani Damak, merci, merci. Vraiment, Jeannette Malangi, merci. Na peso bambote peso ali. Et Balion de la presse, nous sommes peso nous bambote. Vraiment, minga rolobezati. Étoile de love, 5 étoiles. Na peso bambote peso ali. Et les véritables diamants noirs, José Leumba. Na peso bambote peso ali. Lelo na moniote na ligne. Vraiment, na yebi ke bamakamba boye José Leumba. Aux gens raté déjà sur Pantaki Sango. Donc, peut-être au côté dans une heure, tout c'est la caca. José Dialunda, ma merci, moi, na papa, SKK. Vraiment, bah, tu vas soutenir Edino Image Bangoana. Tout en abino, toujours. 2019, yango yo. Na on senga na ba indéconnu so. Oyo, bah, ça soutenir Edino Image na 2018. Boleka aussi. Na ko soutenir Edino Image na 2019. Pour 2019, yangonde makambo. 2019, yangonde makambo. Ba chronifuati to déclasser bango. Ba chronifuati nyonso to déclasser bango. Alors, pona osala pene mission na site. Bosala bino ba live na bino. Mais ba live bango pe faut la paix. Merci Nicoletta. Bosala bino ba live na bino mais faut la paix hein. Na moi qui professionnalisme tu es déclassé yango baf chronifuati nyonso obo kansake soko sali émission sali live o moni ko komi chroniqueuse biso na ton dimi binote bo passer un examen bandi ko basi nyonso obo sala ba émission na bino na ba Facebook na ton dimi binote. Non, tu valider binoté. Tu valider bino, bo approcher biso, tu valider bino. Oh nyo sa moni, oh nyo sa salaka musala na ye na Facebook a sala ba émission na ye, a me ko contacter Balion de la presse. Balion de la presse tu valider, tu yebi, tu soutenir soki ozana komi ki tizande konanga. Et loko to singa ka ni komi ki so komi ki tizana ngo o koma loka bande konyo so wana. Ba ko benga ope chroniqueuse. Bakopesa wape respect nde bapesaka mais ezaka mama mingi toswanika musala na biso toswanika musala ozala moto osala na Facebook osala na YouTube ezala mabe te mais toswanika nde musala po eza télévision momani na osola na bino nde na osola na bino boye so na odekone bosepela na nga te donc eza live oyo mokili mo bakotalanga Kinshasa, Paris, Allemagne partout baotalanga. Donc sur la solo na bino mabe, ils ont mabe makasi. Alors na ko solo na mabe tina bino, vraiment na pesa bino respect, ndenge bino pesa nga respect. Yango pona silisa. Vraiment Nzambe akumbama, Nzambe asunga Congo, Nzambe atouché mitema ya ba konziwana oyo bako tambusa mboka Congo. O balingi ke élection wana ekoma na le 30 vraiment nzamba tout amité na bango le soki tokokoma le 30 ango eli kana kimia nyonso Kabila
na bato na ye badépose na ndenge ya bosembo bakende na bango pe na ndenge ya bosembo biso pe totika na biso na ndenge ya bosembo. Merci Vieux César, merci vraiment Vieux César Mwanza, merci soki bolingi to solo la lobby lelo benza na komi na suka masolo comme na suka masolo lobby to solo la na peut la bino numéro de téléphone comme ça o vous en posa kobenga abengi tobeti kati. Merci na respect na pesa bino il faut na kata ba bonne nuit, ba bonne fête de Noël. Nzamba fungula ba porte na ye 2019 to kotango ensemble. Merci. Ciao ciao.